que démarrer. Peuple congolais, ezali Wakancha 365, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres. Acte oye salami na kati à Bruxelles, na Belgique, nazako zonga na Belgique. Pour en finir une fois pour toutes na banyama. Na kokoma na Bruxelles, na Belgique, semaine prochaine, pour en finir ce qui ambassadeur a réagi pour un acte oyo banyama basali ngai nazako koma na Bruxelles semaine prochaine pour en finir na banyama, pour en finir, je dis bien le mot, pour en finir. Je suis à Kinshasa et je rentre à Bruxelles la semaine prochaine pour mettre fin. Je dis bien, je ne mâche pas les mots, pour mettre fin na banyama, na banyangalakat. Je suis à Bruxelles la semaine prochaine. Na tiki makambo nyonso na ngai kosala awa na Kinshasa. Je suis vraiment très occupé na makambo na ngai, makambo ebele. Mais na stoppé tout. Je suis à Bruxelles la semaine prochaine pour mettre fin, je dis bien fin, na banyama, na banyangalakat. Je viens pour mettre fin. Ce qui acte et salamina